pasi pe mawa makambo pasi la famille ka ndenge bayebisaka biso tambola penza mokili omona makambo. La famille soki oza na ndako okoyebaka te nini ezoleka. Soki oza na kati ya ndako okoyebaka te makambo nini ezotambola. Tango kaka to mukolo oyo moko okose décider olobi ke non lelo fona bima lelo fona kende mwa libanda lelo fona zwa mwa mopepe nde okoyeba nini ezoleka. Ebele ya batu toyebi Karine Mpala moko ya ba comédienne na biso moko ya ba modéliste na biso surtout ya Congo na biso o ba osala lelo o fierté ya makasi na mboka na biso. Ebele ya batu tomona trophée o Karine Mpala zwaki. Et d'ailleurs, Moutoyambaki, c'était notre président, Papa Nabiso Antoine Tshisekedi. Ayambaki, tango a gagné qui moi trophée naye. En tout cas, il s'est qui fierté penza ya makasi po na mboka na biso. Lelo oyo étoile Nines TV ayeli bino moi makambo moko e osala pasi. Ngana lobaka toujours ezana banalise mosusu o e photo sala. Ezana ba makambo mosusu si il faut que to ya koloba vérité. Toye tolobi vérité. Si il s'agit que non toya kokote la pe mutu, toye pe tokote li mutu. Makambo ezalaka bongo pe kindaka bongo. Ngana lobaka toujours comme ça. Lelo on a na Karine Mpala. D'habitude na yaka pamba te na Karine Mpala. Pourquoi? Parce que na pesa kalanga batu nyonso respect. Et puis na yebi côté ya maman na biso Karine Mpala, aza comédienne moko azalaka na makambo na batu te. Okoyoka teke no ba audio yango ane bimaki. Okoyoka teke no yango Karine Mpala plutôt asala ki songi na mututel okoyoka te. Mais soki bomoni ngai lelo na ye kopelisa kamera nanga, nga lelo na ye kosala video. Pona robeta lisolo ya Karine Mpala seke ya koloba bandeko na ngai ezali. Soki ezalaki te nalingaki na ya te, nalingaki pe na fongola nanga kamera nanga te. Quand to bouti komona biso nyonso wa mariage ndeko na biso Popine Momoti ya ki d'ailleurs je dis félicitations ye na papa na ye na mobali na ye papa Hervé ezalaka bongo donc libala moko ya surprise a makasi ye ka boye pa na libala ezalaka bongo lelo o tokomi komona moi génération bandeko na biso baza très jeune bazo bala e o sala kitoko yango na ko encourager pe bandeko na biso ba comédien mosusu na ba comédienne kotala beauté na yote kotala ki star na yote libale bongaka bo bala bozana nu ba jeune soki bokoloba keno na sala nanu bisala sala na kobalaka yango bomona bayaya mosusu bakomi kotula. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation nanuka ndenge ezalaka la famille lelo oyo étoile Nines TV ayeli bino Gavker. Gavker ebele ya batu bayebi yango ebele ya batu bayebi te.
pona batu o bayebi te la famille na ye penza ko sensibiliser bandeko na ngai soki omoni ke na kote na yo okoti na ndako ya libala oluka maboto omona kaki no maboto ezoya te maboto ezosimba te na kote na yo na osenga na yo benga Gavker kane tolobaka science eyebisa biso à 50 ans déjà mwasi akoki kobota te epai ya nzambe miracle salemaka tomona Sarah abota si akola Gavker pe aye ti na 65 ans la famille okobota donc eza bongo tondimele pa ya nzambe kote mosusu kandenge boyebi mwa bakisi ezoya ya kitoko pona kosala keno na bonzambe koto yo na bakisi koto yo esangani epesi yo mwana na ndenge moko ya bien kote mosusu kande tolobaka pona bapapa eza na bapapa mosusu omona keno makambo ya kote na yo ezokende bien ezotambola pe bien te mama komi koyimayima mama komi kotalaka libanda ezalaka bien te surtout pona couple yango nayaka toujours kosensibiliser bandeko nyonso ya mibali soki omoni déjà mama komi koyimayima ekozala malamu benga Gavker asunga yo koyoka soni te la santé n'a pas de prix ngana osepela na bapapa o babengaka mama Étoiline mpona kotuna makambo ya Gavker mama nalingi Gavker asunga nga na boye en tout cas nasepelaka nalobi te papa oyo alingi mwasi na ye alingi penza libala na ye de l'autre côté mama soki omoni pe côté ya papa makambo osala bien te en tout cas encourager papa soki omoni ke papa de son côté aokoka te vu que bapapa ebele bazalaka na mwa soni en tout cas ekozala malamu yo mama okoki kobengela papa pour que azwa lobiko nandenge ya bien. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino Karine Mpala wenge modeliste na biso ya tongo makambo ezali nini ezali bandeko nanga nini ezoleka kandenge ezalaka na ndenge moko bien avant na kota na mwa mozindo penza ya makambo nyonso ekozala mwa bien na ya kosensibiliser nanu batu nyonso ya sika toyebi que chaque fois que tosalaka bémission ya sika bato ya sika pe bakotaka yango na yeko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Bambote na Mama Lisi Mpitu. Bambote nanga na yemoko Mama Eugénie Zemanga. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tout. Moi
sensibilisation na ndenge ya bien na ndenge ya tokos na ndenge ya kitoko la famille bamapango yango yo ya koteka kande na lobaka sombelaka bana na yo lupango kozela teke mokolo kokufa pour que obanokanisela bana na yo que non si je le savais et kozala pasi pe mawa hein eza na opportunité mosusu na vie eyaka kaka mbala moko bamapango eza $750 ya pamba osomi lupango na yo tango ozosomba pe mikanda eza wana ezozela yo donc bimisika mbongo sombi na mikanda ya cadastre na mikanda ya chef coutumier tout na maboko na yo piau na ndenge moko ya bien toboyi lelo tolobi obela okufa bana na yo batikala bakuluna ngana lingaka nanga te na sepelaka te komona baparent bakufi bana bakomi kotelengana bana bakomi bana ya kuluna ekozala bien ata muke te voilà tokota na makambo na biso kande na obeta lisolo ebele ya bato tolandaki mariage coutumier ya ndeko na biso ce qui est encore popine momoti quoi ya tolandaki mariage na ye en tout cas c'était wow c'était beau c'était vraiment très beau nga biloko bien na lobaka mais eyaki kosala ke non ka ndenge boyebi ba numéro ezalaka affiché ka ndenge boyebi mokili elobaka elamba oyo ndeko na biso popine momoti alataki moto atongela ye c'était mama na biso Karine Pala. Alors bato ebele basepela na ndenge mama na biso Karine Pala atongela popine momoti elamba te basepeli nango te bato ebele bafingi mama Karine Pala keno ayebaka kotonga te pourquoi ba comédienne basalelaka ye kaka confiance to bapesaka ye biloko ya ofele ye moko aproposaka bango atongela bango ofele yango atongaka kitoko te me biloko ye moko alataka ebimaka ka kitoko me ya bato mosusu ebimaka kitoko te pourquoi yango mutuna ka ndenge bato babengaka biso ka ndenge tomonaka na bapage mosusu parce que ndenge tozalaka soki matière ekoti moi personnellement même s'il y a de ces gens là qui peuvent m'appeler nazwaka ta na ngai na se renseignaka makasi natindaka mutu na biso oyo atindelaka amemelaka biso ba information oyo eza exact et en dehors de ça nakotaka na ba page quel que soit ba live ya ba TikTok nakotaka quel que soit ba page ya ba Facebook en tout cas nazwaka ta na ngai ya kocheke ba commentaire nyonso. J'ai été toujours comme ça pour que tant on regarde plus ces informations et à l'information moko oyo bato wako se retrouver. Alors quand ndenge na oloba bato ebele ba fingi mama na biso Karine Pala ke ndenge atongela popine momoti elamba atongela ye bien te. Bato ebele balobi abebisa bilamba ya ba comédienne ebele mais pourquoi ba comédienne ango ba continuaka toujours kopesaka ye bilamba atongela bango. Bon nakendo tala elamba o popine momoti alataki kande tokotaka na ba video na kotaki penza na video mobimba na bandi na oya alataki na civil et après toye komona oya alataki na coutumier na ye. Bon eloko na koloba de la famille eza nini bomoni ndenge tozalaka chacun a ses goûts, chacun a ses couleurs préférées. Siko la plupart ya biso bato tozalaka parce que nga na lingaka bleu omona mutu mosusu pe parce que alati jaune oh moni jaune wana ebimisa ki kitoko te. Pourquoi? Parce que nga bleu eza ya ngai. Eza na mutu mosusu non parce que na lingaka orange to rose orowando préféré bato nyonso balataka couleur oyo lingi. Eza mwa bongo bon côté ya popine eloka na koloba nanu il faut to loba parce que naza mwa libala moni tango tobalaka pona biso moko te tango okota na ndako ya libala ezalaka famille na biso ezalaka famille ya mobali mwasi déjà libala il faut koyebaka ndenge nini na kolata eza babilamba mosusu surtout babiso oyo tobala mibali ya bakongolais toza babantu eza na bamakambo mosusu oyo il faut tolandelaka il faut torespectaka mwasi ya libala directement soki mobali afuti dot
okomi déjà mwasi na ye ezalaka bongo quel que soit mariage te soki ka mobali a versé dot c'est fini okomi mwasi ya mutu oyo aversela yo dot. Alors il faut maintenant o bandotalela kolata na yo parce que mwasi ya libala okoki kotambola na sengle te mapeka yo te mapeka nyonso libanda te la famille esalemaka te kotala elamba ndeko na biso popine momoti alataki en tout cas ezalaki penza digne te pona mwasi oyo azokota ndako ya libala jupe ezalaki nango molai kitoko me mapeka nyonso ezalaki libanda babokilo bazalaki kuna bakamarade ya mobali bazalaki pe kuna mais je sais que aobongisa nayebi popine momoti aza mwasi moko deja alataka kitoko de nature mais ezaka eloko moko oyo nga na kosenga na popine momoti abongisa batu balobi o elamba o mama Karine pala tongela ye ezalaki mabe en tout cas nga personnellement namoni na nga mabe te namoni mabe te eloko ka ngai esalaki nga mwa pasi en tant qu'une femme mariée ezaka komona mapeka ya nyonso libanda bandeko na nga en tout cas esalaki bien te babiloko ya bongo kolata omoni neti nakoki kopesa exemple neti ya Davina apwa abala na ye mobali na ye azalaka na libane bon mobali wana déjà beau de nature kolata mwasi bakipaka na bango te mwasi akoki kolata coupe nini baza na bango c'est tout à fait normal mais biso babantu ka ndenge nalobaki tobala déjà mibali na biso baza africain donc baza babantu la famille il faut toyebi ke ezamba bilo mosusu na koki kolata en tant que mwasi ya libala ezamba bilo mosusu na koki kolata te en tant que mwasi. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi message na ngai ya suka ka ndenge ezalaka bobosana pete kosalelaka biso ba mwa partage tant bolandaka ba émission na biso bosalelaka biso ba partage la famille nga nasalaka ba analyse ka ndenge nalobaka ka ndenge nabetaka masolo nasalaka analyse soki namoni ke mutu asali makambo malonga nakoya na beteli ye maboko mais soki namoni ke mutu awa na kote na ye eloko asalaki ezalaki bien te en tout cas na koya kobetele ye maboko te me na komeka nazongisa ye na nzela ka ndenge nauti kobeta makambo ya ndeko na biso popine momoti mapeka yo nyonso ezalaki libanda je m'excuse oyo eza bien te pona mwasi oyo azokota ndako ya libala ezalaka mwa bongo mais bilamba moi personnellement na ndenge batongela ye peut-être eza modèle ye moko apuna mais mama Karine atongaki na ye kitoko peut-être na koki koloba couleur ya elamba ya liputa peut-être chocolat wana to café wana ezalaki bien te